Parce que ceux qui sont baboula, il y a baboula, je suis une femme. Je ne peux pas inciter une autre femme. Jaël se trouve parmi baboula, il y a baboula. Nalobi, je suis une femme, je ne peux pas insulter une autre femme. Comme elle a insulté une autre femme, elle a employé les mêmes mots. C'est les mêmes mots que moi j'emploie. Ce qui n'a conjugué ma bébé Limbisanga, mais c'est les Français, là, madame les Français. C'est les mêmes mots qu'elle a employés là. C'est les mêmes que moi-même j'emploie. Elle n'a pas même le droit d'utiliser les mots boula. Elle n'a pas ces droits-là. Quand la chroniqueuse et quand l'animatrice, animatrice c'est la télévision. Si YouTube, ce sont des chroniqueuses. Quand la chroniqueuse et autoblogueuse, et qu'on peut ça autorisation te. Il y a yo simba micro ko finga musicien te. Peu importe musicien, je parle ah on a fungoli misu. Que ce soit Fally Ipupa, tu n'as pas le droit de dénigrer. Si Fally Ipupa sali ma bête, tu as le droit de donner analyse, conseil, mais tu n'as pas le droit d'insulter Fally Ipupa. Parce que quand tu insultes Fally Ipupa, tu insultes ton pays. Parce que Fally Ipupa présente votre pays. Je prends une subi. Quand tu dénigres, tu insultes une subi. Tu n'insultes pas une subi. Parce que tout le monde a un événement à Bamboka Bapaï. Babenga banan. Babenga bino ba konkes. Toka bato bino bo fingaka. Nde ba kenda ko représenter Bamboka na bika. Oh yo, j'ai un leader à Zouane États-Unis. Il y a meilleur artiste Afrique centrale. Soke Zalaki. Soke Zalaki. Nani. Soke Zalaki. Mbeti lelo bomela malite. Na loba na bino ke titre wana azana nunango parce que tozo zela ba revoter pour na 2023. Ba revoter lelo. Bazate. Omoni? Ah, mande pamba ma bisiko za. Mande pamba ma. Mamba pamba ma bisiko za. Manda, mande pamba ma bisiko za. Ba revoter muto azate. Na bien, na bien. Fallait pas aussi Somotro. Bare Lelo gaga. Non, 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 non. Mon Mutoyaka na lisolo. Balobi histoire. Il y a quoi bazong sanga na histoire nana découvraka embouchi à Congo. Photo beta lisolo djeko kaut. Ata to evita zaka mundele to nani. Atata mususu zaki koko na biso. Nda découvraka embouchi lokola koko na biso zaki domestique ya djeko kao. Il fallait qu'il batanga ka kombo a djeko kao. Mais histoire est bomba na raté. Ce qui te comme ko beta pe ko discuter histoire ya ba vie na mboka na biso. Il fallait qu'il nos bi moko boasa nini. Aya à partir ya yo pe ba pesa yo. Featuring avec Diamond. Jusque là Nzembo wana ekotikala na mémoire ya mboka na biso parce que il est le seul musicien. Na Nzembo moko a beti ba nombre de na bongo na kosi miliki. Et merci. Et dépend de quand on a géré en hôtel. À l'époque, Linda Mundela Zalena, dans ce site. Akobina bilo mikuse loketo akobina na pembe wana. Mais kakola talia le pas un vrai chéri. Son a benzi na palais et peut ça ngape makamu. Mbala moko pe bula mera palais koti. Mwana moko abimi, mwana mi balé, mwana mi satu. Dia kakola lobite yo o mérité basani. Ba honoré yo. On méritait titre et grand prêtre mère. Linda, azana passé te. Pour bime pas na bango comme danseuse, azana passé te. C'est quoi yo Jaël na rebo. Yo beta ba 40 ans, rebo 26 ans. Yo ko pesa challenge na rebo. Il y a des femmes et des femmes à ressaisir jeunes millionnaires et à l'âge de 26 ans. À ressaisir musicien international. Quand on Kiboula, toke na kombo tanga kiwana, pour ça la plaisir. Après na redifier yango. Quand on Kiboula wana, apesiye mwana. Ba komo benga mama ya mwana ya mama balume.
kana kilibala ofele lipa Joël okota libala wapi au sala mariage wapi non tokola ko tokola Joël tu n'as pas moins de 40 ans tu n'as pas moins de 40 ans tokola tu n'as pas moins de 40 ans ma chérie tokola Jika TV. De nous suivre de partout, fidèles et aimables téléspectateurs de Congo Winner Télévision, et bienvenue dans notre émission Tout le Béla, présentée par moi, votre humble serviteur Mélique de la presse congolaise. Merci à la diaspora, merci à la combattant, merci à la prévention sur Nengue, vous côté c'est sur la bande qu'on a donné cette permission à travers votre émission Tout le Béla. Abonnez-vous massivement sur notre site si vous ne serez pas d'ici. Yom Tozuli Bakoy Rota la Bisso Mokola Yolo, ici c'est l'information à l'actualité sur le même jour et le Canara Nanzila et le Congo Winner Télévision. Vous partagez les Bisso éléments, vous commentez, vous signez la Bisso suggestion, vous commentez la Bino Yon et ça la force de ça la Bisso. Positez tout le total Bisso Mokola Yolo, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Vous ne serez pas d'ici, tu peux se montrer la Cléopâtre, Madame Sarah Kambouji de Poulon, moi c'est le Tungo, merci pour le soutien, mamie, je t'aime, grave. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Papi Mangala déjà, qui a fait les riches, mauvais Cédric Iramba qui j'étais salé, Sandra Moké, tu peux se montrer, merci pour le soutien. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle administrateur, promoteur et gestionnaire APGC, que mauvais je suis Takata Kalindala, la Tchamou, le patron du collège du Réveil, mauvais. Papa Diakano Lomba, j'ai été salé. Fondation Fouli, merci pour les soutiens. Njili Bomoko, merci aussi pour les soutiens. Nalingi Binomingi. Très cher abonné, aujourd'hui sur notre plateau, je suis avec Dadawa Taïfa. Avec qui est déjà tout sur la peine, vous comprendre qui est Dadawa Taïfa. Donc, vous savez qui déjà a souligné les bisous sociaux dans le plateau, dans le bisou Mokola. Le Montréal, sur les amis, Fongolé dans déjà plateau, Dadawa Taïfa. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour Miliki de la presse, bonjour Naba Étoile et Jika Télévision, bonjour Naba Griftu à monde entier, bonjour Nayemoko chef d'état-major, il y a Rimé, il y a Griftu à monde entier, Inons Bile Molodeuil, Bissi Kazali, Nabiro Naemo Bimba, Big Manager Prince Valume Ingetanayo, Naba O tout, Bazana Sima na pesi binombote, Balo Beli tout, na pesi binombote, DG Minos. Le sac on a yo, le sac on a balinga kajika, n'a pas balinga ngaite parce que ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Il y en a ba balinga ka, on a ba balinga ka yote, n'a pas si bino bambote. On est ensemble. Ndio lobi ba balinga ka, yo na balinga de pesi bambote na raisonner. Émission de ça que batsa on la page 100% sur film pour matabi. On est innocent wala ki sarani nyo. Émission to sala mo batcha na 100% pour. Batsa 100% polémique. Babinde ko inosa sana tena laksa maele na ngana laksa on ngana zana laksa capacité na ngana la sama kibonga na laksa kibonga donc rien à dire naeba hakuna bafinga ngaro andez makasi so baeba kutu ke papa na ngana minicho azara ba sanku sule colonel mande ingeta parce que pourquoi ba tout onyo so bozo finir no ça va traiter ka babandise complexe ya congolais pourquoi likambwa est. Et ça, la ligne d'Amba est. On a écouté la polémique, mais ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. Posez tranquille, comme nous tout est quand tu bêtes là qui la fa passer. Posez tranquille, comme nous tout est quand tu bêtes là qui ango la fa passer. Et que kitoko makasi a posé, il y a bien peso yo kapenda pepele dans la minute à gérer. À gérer le niveau à l'écolo quoi. Bah contrat à danger, bah featuring à danger, bah makambo à danger. La fois passée, babi l'état passé ne revient plus. Maintenant on a ozongela musicien ou a beti featuring ou ta janvier, ti juillet a beti 7 featuring. Lingi olobete na moi moko akobeta ka featuring moko, na moi moko akobeta ka featuring moko, na moi moko akobeta ka featuring moko. Ti to komi na moi ya 7e mois et koki 7. Donc ala la rata ni mbakate ba ko ya ka pembeni na yango ngala ngana tu nga bijan leader secret ni yo zakanango ba tu ba ya ka bobe pa na yo ba tu ba senga ka featuring bobe le pa na likambo nini
Et apporter une cette featuring. Tu te répondais en déjà. Tu vois tout ça dans Congo Winner Télévision. Il a porté mingi, il a porté mingi. Neti o basala ki na ule longomba. Il a porté trophée, il y a meilleure collaboration. Les restes, ils ont une collaboration entre les frères. Bah tu ça la collaboration à Souka auto, ils ont sur le marché, ils ont na togolaise moko basala ki. Je crois si je ne me trompe pas, des collaborations à Souka na minicho nan. Tous a déjà na liste autre organisation parce que on est à Mama Yasuka, tout ça paye. Naoya Bissomoko, Flex, ils sur le marché. Au Basaki na Caris, musicien international, ils ont toujours sur le marché. Dans la minute, tout ça Flex. Flex, ça va. Poser tranquille comme dans tout et que quand le système y a malembe to koma déjà to beta ba 3 millions ba kalaté. Mais pourquoi j'ai l'idée d'une émission où on a pas confrère na mambo abaki pena mambo ba vie wana tenda ba YouTube. Akipamo benati pour vaniza musique mais yo beti la moto makasi ya jika muto ayaka na lisolo balobi histoire eza kwa ba ozong sanga na histoire nana découvraka ambushi ya Congo photo beta lisolo je ko kaut ata to ebita zaka mundele to nani atata mususu zaki koko na biso nda découvraka ambushi lokola koko na biso zaki domestique ya je ko kao. Il fallait qu'il batte un cas combo à Diego Kao. Mais l'histoire est bon, on a raté. Ce qui te comme qu'on bête après qu'on discuter histoire ya ba vie na mboka na biso. Il fallait qu'il nous subi moko boasani. Aya à partir ya yo pe ba pesa yo. Featuring avec Diamond. Jusque là Nzembo wana ekoti kala na mémoire ya mboka na biso parce que il est le seul musicien. Na Nzembo moko a beti ba nombre de vues wana. Nanu na ba musicien uta ba koko na biso ti sikoyo musicien mon côté a réalisé nombre de vues wana azati donc na Nzembo ya yope ba pesa yo nanu ba réaliser ngote il est le seul alors c'est à partir ya Nzembo wana nde siko bande ko mususu ba yebaka ke no il faut to sala lisuto banda ko bunda to bunda na terrain photo bunda pe na YouTube siko bande ko na biso ba komi ko bosa na ba komi ko kende na système ya boosting siko boosting pe YouTube ba komi ko beta bango bambata okomona booster yango na moi na pokwa osanti ke no na tongo ba vie sali nini ekiti o booster yango na midi na ba 12h ba vie sali nini ekiti alors biso nso komika na marche système kaka ba fan partager nous vivants tozongi kala kelele oza ba fan na makasi ba partager nous vivants asali ba view na yo. La majorité va vivre tout le monde a ba musicien ça le mot ba boostage. Mingi zaka boostage mais mikolo YouTube a comme ko beta film trop. Alors comme ko créer les mango ba problème ba comme ce qu'on a ba système ya toujours partager et force yo mon musicien quoi. C'est tout ce que je peux dire. Mais majorité zaka boostage. Parce que moni que ceux qui te comme ko beta système ya débat ya musique ya vie mutaye nango eza inosbi à partir ya Nzembo ya yo pe ba pesa yo. On a quoi merci Jika, un peu évolué. Maintenant, la fois passée de Zalaki, on peut dire qu'il y a un conseil par rapport au faire la Zalaki nominé, il fallait pour passionner non civil, mais faire la Zalaki trop fêté. Quand elle est au Caboni, nous avons beaucoup d'ango. La monarchie d'Orcas Mukulukuku, la monarchie d'Orcas Mukulukuku a publié, oh ya vrai, je te salue ma petite soeur là où tu es. A publié oh ya vrai, félicitations. Félicitations. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Non, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Lobaloba mukeme musala sala ebele. C'est ce que nous voulons. Tout ce que je peux dire, félicitations. Pourquoi et pas na biso ba griffe ba trophée wana eza ebele mais eza na trophée mususu ebimi bozo tuna jeune ah mais bima o lobelango na okende nango wapi bima ta o lobelango na okende nango wapi parce que tu dois moniquer eza orgueil eza nini parce que aibi que no azo loko par rapport à musala na ye ce ko obete lango ba tutoro pona nini eza musala nende isali ki azo yango eloko wana musala ne futi na ba fanatique na ba voter toi, tu penses que nous avons examen d'État à mon combo pour traiter la sécurité? Na lobby, trophée kaka oyo. J'ai un leader à jouer aux États-Unis. Il y a meilleur artiste d'Afrique centrale.
soki ezalaki Nani soki ezalaki Nani soki ezalaki mbeti lelo bomela mai te naloba na bino ke titre wana aza nanu nango parce que tozozela barevote mpona 2023 barevote lelo baza te omoni mande pambama bisiko za mande pambama mamba pambama bisiko za manda mande pambama bisiko za barevote mutu aza te na bien fallait pas aussi somotro lelo kaka non mon mais pour ça les choses à la cage les bien fait pour ça musique est tambola bon là sur mon aka de taifa au mon aka ne ba bete ya matofo moto ba befo ba do sala mais ngambo ya libère en tout cas parce que là sur on a peuple 3 années après ça Alexa Bidokeno n'a pas sur exemple ya meilleur artiste d'Afrique centrale. Quand on parle d'Afrique centrale, il faut compter des pays, mais tu es meilleur artiste d'Afrique centrale. Les Américains vont soulever le Kouana. Ba tomboler le yango. Les colonnes yango Jennifer Lopez, alobi non. Ce mec mérite être honoré. Ba invité on anda kunaï. Soke zalaki. On laisse tomber tout côté. Ceux qui sont là qui ont les opés, ça sur Abeba. Ceux qui sont là qui ont sibi. Mais maman Moussou bande kona ba sala minde pe to ebité. Le pas na soute pas na yo. Et pas na yete mais pas na yo. Non, ebi ke ngana dinga biloko wana te ebi yango. T'es pas encore ya pembo za na te. Non, ebi ke na dinga biloko wana te. Biloko wana ezo faire avancer musique na biso to ebi yango. Ngana linga soto za na mesa to beta ka actualité non subi. Parce que ceux qui ba moni lunginanga baïbi que non, Jika azolo baïnon subi. Non, cela n'empêche pas que non, actualité zana mboka, que non, kingande azan actualité, Jika pesa avina yo. Non, lobananga, neti na minicho na ucho pesa avina nga na makambu ya PNL, na TikTok, et pas nanga, na pesa avina nga les actualités, na pesa avina nga parce que na ibi que non, dengue makambu ya PNL et banda, soke za, 5 personnes ba banda dossier à PNL tina ndenge ba yaki ko souk sango naza tous les chaînes ya YouTube ba bambanga kutu ba forme ya ba combo tout donc so ba compter penza 1 2 3 4 5 personnes o ba banda na liti ya Mike Kalamba na PNL ne bandeli tina suka naza donc so tinenge PNL aleka senge bolimbis na lobité na banda ka kotala e na banda ko tuna ha team PNL les awapi on les émissions mususu on laisse tomber mais là tu es satisfait quand même par rapport à ça quand même il y a PNL na sali vidéo na accepté pardon na mais batika Mike Kalamba à l'aise Mike Kalamba à sala vina quand je parlais que non tout ça c'est des mensonges qui me croyait il y avait que batumke babanda kokwa nanga et maintenant toki muto azoko salikam so muto azoko se loko pour manipuler muto to banda kotala mais moi na ezaki faute na été moi na zaki na problème azaki malade en plus azaki mal entouré na problème oyo muto na memisa ke kulusu tina suka eza mamulopo to sauter dossier sans blague mamulopo akofuta ndenge mwana mwasi na komotelingana mama ona afuta ata sukoli maboko asa sengi maki ba pardon ata 1000 fois et soukité pour na minute wana yenda zaki grande sœur akoka ko gérer mais gérer quitter fallait qu'il to comme place tout ça tous les cas tout ça actualité belé merci tous les cas tu évoluer Jika ndeni basangwa mama na biso Moukage international sangona eza bien par kasi Moukage international titre na eza sur le marché ngona asa bien à part moi ba nungu ya mike oyo batu barata oto bengaka babunda na vie na gauche na droite barata bakenda na côté kobina esimbate côté kindumba esimbate côté makamu nyonso na lolenge esimbate alobite YouTube merci YouTube on a besoin de na tikela yo CV on a besoin de na tikela yo expérience faite on a besoin de na coma j'ai l'honneur
Viens nanga kaka moko boza na poto lobi yo à partir de bandosa l'émission na chaîne. Il faut pas passer ça monsieur YouTube. Ceux qui basent na yeza na London, ceux qui basent na yeza na États-Unis, va passer ça monsieur YouTube. Merci. Grâce à monsieur YouTube, n'importe qui peut s'élever aussi manquer de respect à n'importe quel musicien. Donc musicien na Congo a commis lipa mwamba mateka ya ofeli. Qu'est-ce qui se passe? J'ai chaud notre cercle que je salue à pas ça, non révolution. Nansi au talaki au monaki degré de démarrage wana tu éviter que monte au la bonne té mille na karasa moto zana c'est quand même. Joël. Na sala la vidéo na TikTok. Joël tala. Bato mo ba fanda bazana besoin au lobate. Ba femme est censée bazaka na besoin basani ba lobisa bato. Ngala loba bien na za molobele rebo chulete. Mais le quoi rebo azaka pembe na inosubi. Na za obligé et moboye na sani. Na loba. Mais na za sincère, je ne suis pas porte-parole ya rebo chule. Na kotaka. Pour être sincère. Joël Nayoki nazokanga nazozo ba mot clé Joël a employé par rebo. Abi boula moko boye. Mande benda place au bien. Joël. Yo zala moi c'est musicien. Na nenga bien. Na ki danseuse kando kata loketo na yo wana. Likolo nango sala ba siksa danger. Joël. Il n'y a pas 2 ans, ceux qui n'ont pas Afrique du Sud. Tu es rentré en RDC, pourquoi? Pourquoi tu as quitté Afrique du Sud pour revenir ici? Ce que moi c'est à Malonga. Rebona Kibula naye à ressaisir Inosbi. Et il y a des femmes et des femmes. Attention. Il y a des femmes et des femmes. À ressaisir jeunes millionnaires. Et à l'âge de 26 ans, à ressaisir musicien international. Quand on Kiboula, toke na kombo tanga kiwana, pour ça la plaisir. Après na redifier yango. Quand on Kiboula wana, apesiye mwana. Bakomo benga mama ya mwana ya mama balume. Kana kilibala ofele lipa. Joël, okota libala wapi? Osala mariage wapi? Non, tokola. Joël, tu n'as pas moins de 40 ans. Tu n'as pas moins de 40 ans. Tokola. Tu n'as pas moins de 40 ans, ma chérie. Tokola. En réalité, Rebowana, Asana a 26 ans. Elle peut être aussi ta fille. Nata normal na bato babota avant. Tozui hypothèse à cause de la fille, à cause de la paix. Lekinayo. Aujourd'hui, va me mis au tribunal. Va poser yo Jaël. Dossier nini yo na rebochu les athées. Pona yo kaki côté wana. Babeti li solo. Lokola nga nazala ama welisa. Nazaka na problème d'actualité, nazaka na problème ya mayebana. Il faut na kota. Dossier on a ebi makolote na ebi mukongote. Na kota. Ce qu'on a au côté là on a ndenge nini na haine, na sabotage. Na sabotage. Ce qui ont les lots bêtis passé on a bêtis à rebo ce que c'est vrai. Bongo passé à Linda Mundelo bêta ondeni. Aujourd'hui maman de 5 enfants. Une femme légitime. Par avant, elle était saintée. Mais aujourd'hui, une femme légitime de Messé Kakol. Mère de 5 enfants, mère à Palais. Et Bandabon, on a quoi milik? Merci. Et dépend de quand on a géré en hôtel. À l'époque, Linda Mundela Zalena, dans ce site. Akobina bilo mikuse loketo akobina na pembe wana. Mais Kakol Atalia le pas un vrai chéri. Son a bendi na palais et peut s'en appeler makam. Mbala moko pe boula mère a palais koti.
mwana moko abimi mwana mibale mwana misatu dieka kola lobi te yo o mérité basani ba honorer yo o mérité titre ya grand prêtre mère Linda azali na passé te po abime pa na bango akoma danseuse azali na passé te siko yo Jaël na Rebo yo beta ba 40 ans Rebo aza 26 ans yo ko pesa challenge na Rebo nazongi na mobula en réalité yo ko tanga komba bula te na ndenga normal na ndenga vrai na ndenga normal so toza penza sincérité tambola na munona biso Jaël akobeta komba bula te parce que soki ezana babula ya babula je suis une femme je ne peux pas inciter une autre femme Jaël se trouve parmi babula ya babula nalobi je suis une femme je ne peux pas inciter une autre femme comme elle a insulté une autre femme elle a employé les mêmes mots c'est les mêmes mots que moi j'emploie ce qui n'a conjugué ma bébé limbisanga ba monsieur les français ba madame les français c'est les mêmes mots qu'elle a employé là c'est les mêmes que moi-même j'emploie. Elle n'a pas même le droit d'utiliser le mot boula. Elle n'a pas ce droit-là. Il faut... Non, bah, il va n'anier. Ah, non, mon coup, non, bah, 30K. Toi, il va n'en reboter. Ni de près, ni de loin, quand on a levé la chérie, na yere boyer mo boy mon anga fa lo badada ta fa bonjour. Nandenga respect, nandenga bien nga pe fona respecter. Bongo kaye. Anse sayo, asala kala kendaka. Neba oyeba na rebonde na kweni. Ah, toza tuskabaje, toza batuko. Ba yeba nini? Na kweni. Na côté ni. Na nzela nini? Ba yeba na rebo. Fallait na yeba, ba yeba na rebo ni. Qui a sala kalati? A kenda kala, a travaillé trop. Donc, na terme bien na ndenga respect, boulevard Lumumba. Boulevard Lumumba. Toutes sortes de camions peuvent passer. Il n'y en a pas les limites. Même Antonov, 120. Azan a autorisation pour quitter le boulevard Lumumba parce que si on a une poto et comme une autoroute. Boulevard Lumumba na biso to memia ngona nenga poto za autoroute. Sko talarara Antonov ya basoda et ko kitape. Sko o mema mutu wana na dimension ya mwana ya 26 ans. O mona te keza ndenge mokote. Siko mutu abongo. Na ebite so mikolo azwinda, je m'excuse, c'est sa vie privée. Oko finga, mutoza stable. Musicien. Azana na succès. Et pour ça, le na minicho, yorebo musique nino oyembak. Pour mon keno, tu fais quelque chose avec la haine. Ma chérie, autant que obimisa single, na ebite na obenga ngo single, na ebite na obenga ngo flash musical, na ebite na ko annonce que je viens en tant que musicien, j'arrête les danses. Autant que obimisa flash mobo. Eza wapi? So ki musique eza facile. Oyebi na minicho eza rebonda ko simba bende le côté ya bomwasi ya musique ya mboka biso. Rebonda ko simba bende le nango. Tolongoli ba mama Biliabel, tolongoli ba grande sœur na biso Balbara Kanan. Moli mone pe manakimia mamuchala mwana po musique na eko continuer ko sa succès. Rebonde wana. Yango nde na lobi boye. Koza la chroniqueuse to koza l'animatrice. Animatrice c'est la télévision. Si YouTube ce sont des chroniqueuses. Koza chroniqueuse et autoblogueuse. Eko pesa yo autorisation te. Ya yo ko simba micro ko finga musicien te. Peu importe musicien. Je parle à wana fungoli misu. Que ce soit Fally Ipupa, tu n'as pas le droit de dénigrer. Si Fally Ipupa sali ma bête, tu as le droit de donner analyse, conseil, mais tu n'as pas le droit d'insulter Fally Ipupa. Parce que quand tu insultes Fally Ipupa, tu insultes ton pays. Parce que Fally Ipupa présente votre pays. Je prends Inosubi. Quand tu dénigres, tu insultes Inosubi. Tu n'insultes pas Inosubi. Parce que tout le monde a bénéma na bamboka bapai. Babenga banan. Babenga bino ba konkes. Toka bato bino bo fingaka. Nde ba kenda ko représenter bamboka na bino. Bato ka bino bo tukaka. Ferregola, Fabrigaz, Kofi Olomide, Bangotu. Je suis Kaboé. C'est pour cela la musique à Kalezo Koufa. Pourquoi Wengeza là na succès?
yo mona muto ajiba ya na plateau bandolobela muto awera son e bandi boni ah apesa makamu na bango te abandolobela makamu awera son yo beaucoup toza ancien maison mère au moins pendant muto maison mère ya boy ce que ça era polémique mais relobela news ya maison mère en côte ça buzo baté pesa actualité ya musicien ozo lobela nani na minute ozo représenter musicien nini pesa actualité ya musicien wana esala epesa makamu ebi makamu enosubi ekenda neni kande tolobela yango boy nde bayebi ke enosubi asalaki eloko tel pourquoi parce que nayebi ke ntango nazo présenter en dehors ya boyambeli eloko mosusu so boyambeli nga actualité ya enosubi je n'ai pas les droits yango monaka totiaka spécial inosubi donc yo natie eloko déjà spécial inosubi nakende kotia motu mosusu na kati je suis malade ou comment. C'est pour cela qu'on dit que nous il faut étudier. Les noko de poto, arrêtez d'appeler vos banankasi, bacheri nabino, au sepelier pour kitoko, toko sa la copie ya chaîne, au juyo tcheye wana, chéri dans un suna métiristé. Aye bien kota classe. Eza classe ya ndenga normal boezati. Eza la o ya boezati. Toto on compte en internet, au moni na simbije. Au moni, est-ce que na touché côté sensible ndenga touché gere? Non, dans la limite. 1, c'est une femme. 2, je n'ai pas ces droits. Nandenga d'ontologie et pesa nga droit wanate. Parce que nga na sin assistant na procès moko entre nani président nan Masumu na Ano Essence. Tala chroniqueuse wana ceux qui merci beaucoup. Au monde ndenge bakimisa ye. Ba komi ko senga ye ba carte. Mais tu étais là, tu as laissé le messie insulter. Monsieur Massoum, on a plateau, tu n'as rien dit. Et comme on a Tanga en Afrique du Sud, on n'a pas besoin de place au Tanga. Montre-nous tes papiers qui justifient que tu es vraiment journaliste. Bah, il y a Barabilo, bah, ça l'a raté. Bah, tout n'est pas journaliste. Est-ce qu'on a une signification journaliste? On est avec toi. On a ça, la procès. Il fallait intervention. Maître, ma caisse, j'étais sali, les États-Unis. Maître Jansi, je te salue. Il fallait intervention à Bando Kimi Balewana. Pour moi, moi, je n'ai Kimi Sae. Sinon, il y a Kota Makala le même jour. Pourquoi? Erreur, il y a plateau. Parce que tant que vous avez chef au plateau, au tiki moutoso finga moutou na facilité, net Jaël. So balobi ba kangsaye. Bako kangana moutosel sa émission. Mais les propos tenus quand même. C'est au-delà. Non. Là, ça ne me regarde pas. Non, je te dis la vérité, ne vous inquiétez pas, Mili qui va au Kangaye. Parce que pourquoi il a laissé ça? Il a laissé ça pourquoi? Il a laissé ça pourquoi? C'est la question que moi je me pose la question. Il a laissé ça pourquoi? Akene na musika bongo poa. Ngana okata ojikatika kata. Ate saloba via to peso makambu kata. Obita una simba ka Robino. Ezala ngamoko na kanda par rapport à ba propos ya Robino Mundibu. Na ye non. Na simba caméra boy. Na ebi simba de tia caméra. Je vais répondre Robino. Pourquoi na tia bongo? Parce que j'avais toutes des preuves. Je savais histoire ya Robino Mundibu. Robino Mundibu ne pouvait pas, même si Agafa qui côté vient ailleurs. Akokaki koya ko sala niveau ingratitude wana te au moment où yebi que non. Batuana bazana ba preuve na nga presque tout. Akoko sala ngote. Yango fala kina sala ngo bongo. Et preuve ne Robino répondate. Pour ce qu'a répondu que les scandale. Il y a la oyo no pesi mbwa boyi. Donc tout ça na dossier à Jaël. Jaël, tu es une femme, tu es devenue une maman parce que moi je ne peux pas m'appeler jeune fille. Non, nga naza jeune fille. Catégorie à jeune fille, na tikeli yango ba Rachel Mande, na tikeli yango ba Emmanuela Kitwa, moi nanga liboso oazana 15 ans. Donc je suis déjà maman. Donc Jaël, tu es déjà une maman. Peut-être lutte contre la vieillesse ndé ko sala rabino bongo. Nako bimaka na bana mike, ko sala ba des autres débassi par là des autres sa bongo. Muto yo ko finga wana aleki na musika. Na niveau yo na minute yo aleki na musika. Na ebi pete place au côté li na likambo. Au côté li yango wapi? Likambo utake pa bagolwa. Yo zaka golo côté bagolwa te to ebi place yo zalaka. Parce que au komi na likambo na dossier yo lo lengeni.
nde place konga pe na bato ebele pe na bagolo bango moko babalukeli bakomi pe kofinga ye bazomituna likambo euteke pa mutu moko azalaka azugolo te alongwa na ye pe deja nde mutu abimisa likambo so yo okoteli wapi okomisi yango likambo na yo ndenge nini lobi on peut sur na butu tona biso na suka émission to moni frère na yo José Kingakati que je sanya pas ça ayana liste oyo ezaki bino ba griffe faut pas répondre à batu lokola attaque Jaël Show ate Vasco Madiala qui encore akota balaki 4 ou 5 personnes maintenant pour tout bon moto na nyoso wana jika sotali caméra na biso ezali boso moto wepela comme petit ou bien to ko bon moto pour le biso yi a repelisa so moto makasi na le belé bazana système omeka inosa bakanza inosa za inosa oyaka inosa za inosa kalate inosa koma na base danger miliki oyebi akoma na danger na base moko parce que eloko bo marabiso zaka big manager boma biso na niveau mo na yebite so na koloba nini to sala ye nini Prince Balumi bon ameli mai aboma bi par rapport laissez tomber laissez tomber nazo loba nazali boso caméra ezala kaka laissez tomber ata ndenge José Kingakati ayena liste américain perdu à Kinshasa ata ndenge alobi bongo esa nango eloko te déjà na poko bayebise laissez tomber nga pe nakoya na lobi j'appuie ça na poko baloba laissez tomber siko bosani bon continuer non so déjà meeting de celle qui laissait tomber pour répondre sur mututé yo ya ozo c'est que ozaka en communication na bangote ya on a mitunaka batu nyoso balobelaka ba musicien est-ce que basola vraiment na bureau ya ba musicien mutuna yango wana parce que sauf vraiment basola na bureau ya ba musicien fallait makambo le kana ndenge le kana te pas ba énoncer vous comprenez kuna so que c'est lobby non et non atabo moni ba fingi pena ba tiki no sam takala boy ne répond plus c'est non et non ne fait rien c'est comme ça merci Jika Dada Wataifa to komi penza la suka émission batu ba retenir ni émission mukolo ya émission mukolo ya lelo kotanga d'abord c'est très important succès en importance te ce qui succès mbele batu ebele bako beta lisolo succès te nazo pesa na nos félicitations na Virginie Manganga na ebele ba respect komi komi pesa parce qu'a senti que non nazo kola HP zoko kende likolo nango ce n'est pas n'importe qui en dehors ya kozala animatrice ya émission azape intellectuelle ala kisi oya tangela ki école na ye amemi yango na monde de musique ça c'est un dédé ba maman nyonso parce que so tali bien ba bazo mema trouble na monde de musique eza ba maman eza vraiment ba maman eza ba jeune te ba maman transformée à jeune parce que tant qu'on l'a tiré la main qui bon maman au cours la bouzo batte au cours ça nous analyse parce que ça métier na yo mais permettre yo te au fin musicien na lobby stop na ko toucher na ba vie ba musicien moni lo o sur ba salinga bien stop ba toucher ba musicien te au temps ba combat musicien so zalo sincère mais moko ya biso awa artiste munene ndo kana biso na kombo ya fali pour pas que je salaire parce que auto comme ça journaliste moko Gauthier oui Gauthier c'est parler aza salaki kaka émission pour na aza bien trop faire bola à déborder de là à raison pour laquelle artiste fallait pour pas akanisa qui jusqu'à présent émission de salama ba analyse ndenge na ndenge mais pourquoi yo ba kakipa kokolo kakipa kokolo comité niveau qui peut mutuana ben so bazo conseiller fallait pour pas libérer confrère wana monsieur peut baza ko encourager so ki kutu mai tikalambai que j'aime akangisa moto bongo fallait pour j'encourage na puyango ekende bongo po kimi ekota na internet mais ezala kana batu ya côté musute soki pe batu na ye bafingi batu bakangisi bango bafungola munoko te donc modo de wana ya oyo fingi o déborder na maloba ekota partout eke kitoko nga na puyango parce que côté mibeko na yebi bien je suis d'accord na chepe na cacher likolo kia côté sei bakanga ye na ebi mutu kutu okangi te kande otangi wana nga pona nga na lobi bo na puye yango na chepe na cacher likolo o fingi musicien o déborder o toucher vie privée na ye boloko yamba ye soko justifier maloba na yo bima soko justifier maloba note ba tikala kuna
l'État a puni le temps qu'on a mis. Pourquoi makamwana biso to ça na TV? Pourquoi makamwana na TV? Oza na plateau déjà c'est le kuna régime ba commencer le boy. Ba commencer le boy. Donc cela veut dire que koloba wana te. Aza déjà kuna avant directeur de programme le ba kutu na régie déjà. Ba signaler que non sauter place wana. Ou bien ba lobi couper. Ba lobi te. Ba lobi place wana koloba ngote tikango. Pourquoi? Kaka awa na internet le ko comme lycée au sangani fo nyonso eleka. Ah je suis désolé. Net nenge Jaël a fini reboboy. So rebo akeko kangse bolo ba rebo za mabe. So ba tuni penza na tuna ki yango même na TikTok. Na tuna ki même na TikTok. To ba mamote poani. Ngasi na ya na lobela Jaël. Tango ko la fifette makambuke ba empoisonné. Na lobela Jaël na lobela ngai. Ah to za batuko. Et monsieur Sili. Monsieur Sili, combien la maitati? Tata moi c'est. Et monsieur Sili. Monsieur Sili. Paiement na yo hein. Merci. Merci. Merci très cher abonné de Congo à la télévision, c'est la fin de cette émission. Merci de la confiance et de la fidélité. Merci de nous connaître au besoin qui nous a à la mission. Merci de nous connaître au besoin qui la mission va commenter on a assez pour commander qui de Wataï Fabo qui a dégagé malgré mais besoin de dengue na bino les propos tenus donc biso de la question mais bon c'est qui awa. Merci ceux qui vous là qui n'a élément pour la lelo bande ko bazaki na sima caméra ko adi dans le mumba na Fabrice Mandi ba on ba simba ki bisopo to kota na ba ndako na bino wana to pesi mbote mingi na mon professeur Jean-Jacques Mboukou depuis NPP. Merci d'être grâce à vous. Je suis ce que moi je suis bon le matière à communication de ce vanda biso na motoko il y a une pépé to genda ki moi qui là ce que faut que ni aval mais je qui formation par professeur Jean-Jacques Mboukou na komi ko bossa na yote ko ni tentative et condamnable. Et merci aussi à celui